misala ya modernisation ya avenue Kasavubu to Prince Kasavubu na tronçon nango olongwa pont ya Makelele ti magasin ezo avancer normalement ndenge okomona yango. Perfectionné risque sana makambo to boya kilobi autorisé risque comme croisement Bangala Kasavubu yango yo Bangala à gauche na biso olingi okende Vélodrome Bangala yango yo bureau du quartier Salongo. Donc on voit Bangala te, Bangala déjà bétonné. Pour nous à Kasavubu, donc ça les bien constat, il y a évolution. Un tronçon, pour le pont, il y a Makelele. Si on a Bangala. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa constat liboso omoni déjà béton, deux bandes. Awa Santutoma toujours en ndenge ya Bukavu na Bukavu kopila palper du doigt les réalités ndenge okokomona caniveau construit na gauche na biso système à caniveau ya ngambo oyo eza non couvert na droite na biso bagarde ka structure ya caniveau ya kala. Awa toza na 4 bandes ya béton, 2 bandes aller, 2 bandes retour. Balabala nano bafongoli yango te, eza en plein chantier. Merci la communauté 3 hectares production TV Mobimba. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait. Bana Kintambo, Bana quartier Joli Parc. Bordure placée, caniveau construit, chaussée coulée, bétonné. Ndenge okokomona yango awa na Camp Babylone. Tozokende vers station ya ma campagne. Palper du doigt les réalités. À niveau yango oyo awa na gauche na biso nde mokokomona ekosengela curage fréquent ya caniveau
On a garder caniveau propre. Manifestez-vous. À droite, na biso. Une construction à caniveau est en cours. À gauche déjà ici li. Bana Kintambo, Bana quartier Joli Parc. Manifestez-vous. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait? Le moni misala etelemi na Bangala, en croisement ya Kasavubu Bangala, etikali jonction wana esalema. Misala est continué ti au magasin. Ndenge tokokomona construction yango ezosalema awa ya caniveau na elle ya droite na biso. Construction ya caniveau eza en cours awa na droite na biso. Kabali solo pesa sango na moninga 3 Exemples Production TV. Côté ci vidéo ya sika. Et qu'on palpe du doigt réalité ya misala ya bétonnage awa na avenue Kasavubu. La tronçon kolonga po Makelele ti na avenue Bangala, avenue ya mosquée à Kintambo. lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi Mbote na papa Freddy Kalidia en Allemagne, papa Gervais Luboya na Royaume-Uni, papa Paul Mafuta na Hollande. Toujours avancé. Manifestez-vous. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait à niveau construit. À gauche, Nabiso, bordure placée. À niveau, Yangambo ekozala ouvert. Contrairement à bisika mosusu oyo ezalaka couvert. Olandaka biso osepelaka na mosala tosalaka olingi osoutenir yango benga biso komela biso soutien na yo ekozala bienvenu. Bokota. Bon s'abonner, bon partager, bon liker.
Qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait. Merci Nabana Kintambo. Merci Nabana Ngaliema, quartier Joli Parc. Et ça là, il y a modernisation. Il y a avenue Kassavubu, to Prince Kassavubu. Na tronçon nango. Olongwa. Pont ya Makelele. Petit magasin. Ils ont avancé normalement. Dernier coup, comment on a yango. Ah ouais, tronçon 3 vallées. Kwamount Kassavubu. Yango déjà basi bantamé yango pe. Dernier coup, comment on a ils ont salement. Ah, toujours kende vers le Seke. Station ma campagne 3 vallées yango ya. Aujourd'hui à droite mais biso okozonga nguma à partir de 3 vallées yango ya. Comment yango yo bana Kintambo. Manifestez-vous. Comment yango ya. Bokoto. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Voyez qu'on palpe du doigt. Réalité. Merci na Mama Tema Mamadoukou depuis Paris. Ba fille o baboya salité, ba grande dame, ba maman o ya lokumu, ba maman ba batelaka lo poso na bango, ba maman ba yebi valeur ya cosmétique. To bengi bino boya awa na maison Tema cosmétique, boya ko découvrir toi ba produit ya original en direct d'Europe avec Maman Tema. Otuninga toza wapi soko komi na Zigida na Prince Kassavubu bandiko ya ti okoma na avenue Kabinda et otuni bongo avenue Nabiso Maluku de a to bongo na avenue Maluku oye okomona maison Tema cosmétique awa nde okoya kozwa ba produit ya bien. Alors naloba mingi te kasi misu na yo emona ba qualité o ezali awa na maison Tema cosmétique. Ingénieur Tokota. Tomoni kaka na tronçon oyo et à 3 vallées Kwamount Kassavubu nde bazosala pour l'instant. Le temps ici est côté presque partout. Awa pe Benseke quasiment Benseke Prince Kassavubu yango bazosala awa. Merci na babone na biso. Olingi soutenir biso na mosala tozosala. Numéro na biso yango wana eza affiché benga comment commenter. C'est na kozala bienvenue. Manifestez-vous.
27 yango oyo awa station ma campagne. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Palper du doigt les réalités. Oyo ezosalema, oyo bazosala na oyo bakosala. Awa déjà 2 bandes ya chaussée yango oyo. Kobanda croisement 25 na ndenge tozokende Maison Mbungu. On est déjà Kaya se stabiliser. On a 2 bandes de retour. Ah déjà, on bétonner, aller, à retour, mais à gauche. Et à gauche, pour mettre tout cas, le moyen à ça le trafic aller retour. Et ça là, il y a 2 bandes de parce que les chaussées à 4 bandes. Donc les autres salles les bien les deux commandes. Aba les solos. Et ça sangona moninga. Palper du doigt, réalité. Encore il y a qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait. On doit avancer. Bana quartier Wenze, bana quartier Itimbiri, bana quartier Chinkela, bana ya Kintambo na bino yango oyo Kintambo botika kala Prince Kasavubu. Qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait. Awa etikali babakisa 2 bandes. 2 bandes. Et on a déjà des magasins. Etikali 2 bandes ya retour ya kozonga bandana. Merci Nabino. Ndenge bo landaki biso na émission na biso ya mokolo lelo. Osepeli nango. Olingi soutenir biso benga, commenter, partager. Olingi soutenir biso numéro eza affiché. Wana soutien na yo ekozala bienvenue. Toyaki kopesa bino aperçu général ya misala oyo ezosalema awa ya bétonnage à balabala Kasavubu. Awa tosukisi yango na croisement Kasavubu Lukengo. Lukengo la direction ya monene oyo ezongaka Vélodrome. Bien boko komona tronçon kolongwa
awa ti Chibango embouteillage. Merci na bino soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na émission mosusu. lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masolo kobongolaka motema ye na yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili situ jeunesse lelo balingi kaka kibanditisme